Stelo là, hein? Tu peux sur Bambo, tu as trop place pour Ali. Est-ce que ça bug toujours? C'est le de Brown Misha Nega. Tu peux sur Bambo, tu place aux Ali. Bon. Surcharge les guitros, alléluia. Là, ça va. Anouche Kaliema, ça va mieux. Ça va mieux. Ok. Bon, rapidement. Nous allons finir l'histoire. Potobenga Mama Akota. Je veux contrôler le bug ici. Rapidement. Et puis dans un moment, ça va bugger. Bon, ça bug plus. Voilà. Alors, et commis Eria Libale Salema. Oncle Aouti Canada Aye. Tant oncle a commis Aouti Canada a commis. Tant oncle Aouti Canada a commis. Bayambiye na aéroport, bazu bache na hôtel. Parce que jeudi, maman il fallait rien. Maman ya Léa. Jeudi, maman ya Léa, il fallait aya. Bake ko soye na aéroport, bazui car, bazui bana, misatu oyo Lionel abota na Léa. Bake ko soa grand-mère. Bakomi na aéroport. Bakenaki na oncle Ndoba. Tant bakomi na oncle Ndoba, grand-mère avion na bango ekiti alingi abima. Tant oncle alingi abima pour oncle comme on ezaki maman Henriette. Oncle ya Lionel asali nini a déplacé à Keko Souba. Vite à Judith, je te salue. À Keko Souba. Aïe aïe aïe. À Keko Souba. À Keko Souba. Alors, tant que au Souba, maman Abimi. Me signaler, hein, si ça bug, bon signaler. Maman Abimi. La grand-mère est sortie. Ah, Yewana. Léa qui est ma maman. Aïe, aïe, maman. Maman, maman, ça fait longtemps. Depuis Otikanga, ça fait 10 ans et tout, bani. Ayambi maman. Léa Ayambi maman. La grand-mère rentrée là, la grand-mère azaï collée là. Abi bana ba wapi la kisanga bana. Bala kisi bana misatu babota na Lionel. Mobali na wapi taka ah mobali kitoko. Mobali kitoko boy vraiment moi na ngai ngolinga soni. La maman était très contente de voir sa fille Léa et sa fille Léa et Lionel na bana na bango ya kitoko. Fidélie n'a pas besoin de monter. Excusez-moi en tout cas cette histoire de bug et ça là moi embrouillement. Na bana bango kitoko. Alors oncle abandi koya. Basi bazui maman, oncle abandi koya. Tant oncle aye Lionel nani Léa ici noko mama yeyo. Oh. Noko tala mama boya che. Oh. Aso mona bien te. Haya pousse un peu na mama. Abisi. Oyo Henriette. Henriette mama pa badai ko mona bien te. Abani ko tala bi wana nani ayebi kombo na nga atele. Abi Henriette. Ndoba ngai ndoba. Alobi ndoba. Woko saa nini ya ndoba? Abi na epo na libala mwana ti. Libala mwana oyo. O libala mwana ngai. Abi Noko ndoba vandi ya omona ngo suspect. Noko ndoba ayebi Henriette. Bana baba tuna oncle oyebi mama Henriette. Yabi na yebi mama Henriette tu bani na yeba ke na Katanga et tu bani ba. Abani ko sala comme moi sage neti kaka abomba na bana baye basik. Baye balikambo yazo alinga salate. Ndia yebisi mama nani Henriette yaga na na likambo na yebisa. Azui Henriette, mama Henriette bakena mpanzi. Abi mama Henriette. Bon. Abi na mona yo oyo mwana na yo to ndeni. Abi me. Mwana wapi yo solo ba mwana ngai. O mwana ngai te.
Abi, mais mutakobala ya nani? Pour moi non akobala mwana, ote webi ke mwana na ndeko, abi mwana ngai te. O mwana ya odonte. Mwana ya nani? Mwana odon. Mwana odon wapi? Mwana wapi ya odon? Abi mwana ya odon. Mama reta tali, avant d'atali abi. Ndoba. Makambo ngana zweli ya vio na ye awa. Eza makambo yo sokoloba na ngai. Odo wapi? Odo obe ngai. Abi tolo bate to pusa na musika bana. Mama reta okokate. Mama nzabe. Papa Ndoba. Boyene ko bobangai na poto, boye ko bobanga na poto. Abi me mama yo zolo banga bomanga na poto. Nga zanga na contact na mwana te. Yo zanga na contact na mwana yo. Muta vivara na yo ye baka ete. Ni mwana kenda kala. Bana mo pendeke ba vivara kizate. Omona photo te. Beka kona na mobali na ebite so ke soni. Amona ike libala. Nano babala ki ete akola kizate ya kokuta na bala misato. Mama malaise sali azo kokate. Bazo mwa bosola kuna mama malaise ya biete. Lea la ndimbangu place mama azali. Ona biketa no ni kuna mama papa na ndo baba zo sola ni na mama. Lea pusani. Maman qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Moi na kokate. Ndare yaki poto pora na masolo esengo. Na kumina poto na kumina masolo mawa. Oh nini ya komelika na vina ngai. Oh nini. Oh. Si me baluka 9 na kati ya aéroport. Mama yaki kobalisa mwana akomi kolela na aéroport tanga kutani na noko ya mobali. Tanga kutani na noko ya mobali. Problème on a ça ko betonga rapide pour tout luka to trouver solution. Soki basanya nzambe bazali likambango zo koleka sikoyo eza koleka sikoyo na mboka oyo. Yango babengi ngai. Noko Ndoba mama malaise a kokate. Comme aramuta tension ba simbi avanda. Ba lingi pe koloba na balate. Mais qu'est-ce qu'il y a? Noni Lionel abi mais Noko Ndoba problème nini yango? Pourquoi? Maman ça roule là-bas. Il y aura Noko Ndoba vandi. Abi on va en parler. Continuons d'abord à organiser tout ce qui se fait, bah inviter Bazali et tout bani on va en parler. Maman Zaro ka bien ta komi ko sifoke. Bamemi maman mbala moko hôpital. Ake kuna pazo ka ba malaise bamemi maman hôpital. Bana bazongi na ndaku. Mwasi na mwana bamemi maman hôpital, maman batike kuna ba bi bo alala nano en hôpital. Mwasi Lionel na Léa bazongi na ndaku na bana na oncle. Oncle bibola isabana boya to solola na mpanzi. Anzi bakomi ko solola oncle bisi bango abi Lionel. D'abord c'est à nous les parents de vous demander pardon. Abi mais oncle marambo nga zolo bana comprendre t'as demandé pardon quoi? Abi c'est comme on a dit en loba c'est très grave. C'est très grave. Abi grave dans niveau ni nabi c'est très grave. Et qui même qu'on compromettre le mariage nabi. Léa, c'est ta sœur. Lionel Abi, ma sœur. Ndengeni ma sœur. Abi oui. Léa, c'est ta sœur. Pourquoi? Maman Henriette, Azakine est commerçante. Bakutana na papa Odon, qui est mon grand frère. Bakutana na Lubumbashi. C'est Rimoro Maman Zozo na Kinshasa Mingiti. Avandaki pendant 5 ans na Katanga. Bavandaki na papa Odon. Babota moi na moko mais maman comme on ba voyage li bala pita kana bazoyo karate. Pour maman abino aki muta matata pita. C'était dans ses affaires d'abord prioritaires que Maram Moussous. Et du coup, et comment il a niveau mon boy, bae bakabouane.
Alors Papa Odo ne voulait pas donner son fils. Il aimait tellement son fils, il ne voulait pas donner son fils. Maman pe akendaki akangaki bisakane azongi Kinshasa a continué kosala makambo na ye. Moi, je pensais que Léa, maman solo la na yo. Ce qui côté la biso to solo la ki na ngote. Parce que biso to zala ki sou na trace na hôtel Lionel pour papa avant koufa ba problème azwaka na pouvoir en place. Asala ke akimisa yo camarade na yende mutu akimisa ka yo nde ya kotika yo et pas ndeko na ye place movana na poto. Et du coup tant papa koufi, tu n'avais plus de contact avec la famille tellement que tu étais petit. Papa koufa mutu ya kotika yo na famille wana pe yé pas zonga akufa, donc ce qui fait que yo zaki na traste. Ta mère c'est maman Henriette, yo nde moi ane ali bosso ya mobali. Et puis moi, aller à mi balai, c'est Léa. Pendant 10 ans, le grand frère couchait avec sa petite sœur. Pendant 10 ans, le grand frère et sa petite sœur étaient amoureux. Pendant 10 ans, ils nous ont fait 3 enfants. Banawana, Bakobenga, Lionel, papa tonton, papa noko, Bakobenga, maman tantine, maman tantine en même temps, maman tata moisi en même temps. Voilà l'impasse oyo famille wana actuellement bazali nango. Alors bino batmoza kolanda biso à travers cette émission. Malo Lolo, Sabine Opedi, Enrique Sekeira, Turbo Sanate, Ket Mboyo. Comment trouver la solution de cette situation? Bah, confinement et repousser mariage. Mariage, on a tellement maman Zaki maladie, bah, pousser en haut et tout, et puis bah, confinement peut côté. Boza ko conseiller bangoni. Bati Kalibala, parce que bah, ça là qui est inceste. Mais inceste moko inconscient. Je salue Veritas Mbouki qui me regarde. Je salue Nanouch Nzaou qui me regarde. Je salue Vita Judith. Qu'est-ce qu'ils doivent faire maintenant? Je vous dis, c'est une vraie histoire qu'on m'a appelée. Hein? Une vraie histoire. Pour le moment, bah, stopper dans ma bala. Et puis, heureusement, bah, perdre un bon à saleté parce que situation où tu les cas, une semaine. Donc, normalement, fait, il fallait les cas dans le confinement. Donc, jour quand maman au côté hôpital, je crois que après, le baba sale, ils n'ont jamais su qu'ils étaient sœurs et frères. Ils se sont retrouvés ici. Balingana ya makasi. Amona bambanda frère na ya la kisaye, mais alingai kaka mbali na ye. Et maintenant, balingi ba légaliser, babota bana mi satu déjà bandeko na ngai. Que doit-il faire? Basala nini? Beaucoup melanga s'il vous plaît. Rodrigo Michel, Weka Mimi, Jean-Luc Moukoko, Maloulou. Ils ne savaient pas. Équaliseur du haut sucre, c'est pas de leur faute. Vite à Judith Infernal. Ambassadeur Riki Matobo, Basala nini. Le vin est tiré, il faut le boire. Fallon Tsole, alobi, eza vraiment pas si to éviter soki na lingi famille et vanda basolo la bien pour nanga ba fanda kaka pour solution mususu na éviter. Maloulou a ebisi biso bo kenete parce que moi si yo maman Christine, maman ba jumelle azoko benga sikoyo kala mingi te. Maloulou, purée, c'est horrible, c'est à cause des parents aussi, hein. Ils aiment trop cacher les choses. Fideline Bouy qui dit eza pasi me batika na tangu baebi conscience na bango ezo sala lisusu tranquillité. Des Brown à lobby avec 3 enfants, je pense qu'ils peuvent continuer. Les enfants eux, ils ne vont pas changer les parents.
Gisèle de Bongo dit, il faut demander pardon à Dieu et beaucoup prier. Linda Bastelo abi bolingo ya boye ezalaka goût. Junette alobi ba fana kaka. Ba fana kaka, mon Dieu, c'est la malédiction dans la famille. Mais bon, comme le 2 était inconscient, acte 17-30, après, ils n'ont plus à continuer. Le mariage doit être annulé. Le mariage doit être annulé. Quelle passie. Bandeko nanga eza ba histoire musu bazotindela nga na olingo beta ngote neti oyo na to zonka lobby na bomoni na bochango pena ndenge na sala raté puis en plus avec ma problème oyo to zui ya connexion wekabi c'est grave mamouche nza wabi bo fanda kaka et puis Jean-Luc Mouka wabi je te suis comme d'hab baka ya ba erreur de même genre bon on peut débattre mais réponse ezali au sein ya famille biologique na bango Titi Mukendi alobi lokola baebi batikana. Batikana. Sikoyo batikana. 3 enfants, 10 ans. Oyo, grand frère a déshabillé la petite sœur nae, petite sœur a déshabillé grand frère nae, et il passe à l'acte pendant 10 ans. De bon abi, bongo pona bana bango moyen ya changer ba parents ezate bana moyen ya changer ba parents ezate ba osala ni ba ndeko na ngai bolingo pe ezali. Est-ce que bozo mona que après ça il y aura un changement bolingo comme un peu na keba keba? Ton grand frère, tu as passé 10 ans 10 ans comme sa femme ko soa na wapi ko bunda ya zuwa. Ah, eza mawame, il y a 4 batika, eza malédiction basali nanzambe, asombela pona bango, baliewana et katana. Voilà, nous allons continuer sur téléphone ouvert après pour ce débat. Le temps de lire encore vite à Judith. La question est de savoir comment eux deux se sentent. Si après tout ça, ils s'aiment, ils vont continuer. Joyce Alobi, c'est pas grave, c'est la faute de parents. Chance Wassif Yabi, la repentance sincère peut être la solution. Wek a dit, somme trop yango oyo, ya Saint-Marc, va continuer caca. Bon, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on ferme un peu la parenthèse. Je veux faire un appel qui va bouger le monde maintenant. Vous vous rappelez, attends, anyway, on est tous frères et sœurs. Non, Bati Kaeza facile, comment tu peux faire ta vie avec ta sœur, Soki Oyebi Okotika, Annie et Chiki qui nous dit ça. Équaliseur qui dit c'est la vie amour inconscient, il n'y a pas de malédiction. Voilà. Un grand frère qu'on ne connaît pas, ça reste un inconnu, donc Makambo, Botuna Bakoko. Donc Gisèle de Bongabi, c'est triste, c'est le lien de sang, c'est une abomination par inconscience. Voilà, maintenant nous allons... Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous vous rappelez de l'histoire des jumelles. Vous vous rappelez de l'histoire de deux jumelles, pas de 2 jumelles, mais de jumelles. Rose et Marie. Vous vous rappelez de leur maman Christine. Eh bien, maman Christine m'a retrouvé. Maman Christine m'a blâmé. Maman Christine n'est pas contente du tout. Comment est-ce que tu aurais l'attaqué histoire yaye, n'a pas jumelle naye, na mobali azalaka ya mwana na ye akoma mobali na ye babota bana mapasa. Elle a vu tous vos commentaires et aujourd'hui elle veut parler. Maman Christine veut parler. Est-ce que vous êtes d'accord? Si vous voulez vraiment que maman Christine parle, bochaba j'aime place Bozali pour que maman Christine a solo là. Alingi a se justifié le pourquoi aujourd'hui elle est en couple avec Patrick qui était l'ex de son enfant. L'ex-mari, bien sûr, parce que Patrick a marié. Est-ce que vous êtes d'accord? Nalingi Bochaba, j'aime dans ma commentaire, oui, 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 ou bien non, 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 to landa, maman wana alingi koloba. Nabi Kassili Kela Inga Lobby, pourquoi je n'ai pas fait l'émission? C'est parce que cette maman-là était en colère contre moi. Elle n'était pas du tout d'accord avec moi. Et aujourd'hui, je suis en train de l'appeler. Il faut qu'il arrête maintenant que la vérité est éclatée, car ils vont se voir différemment. Ils pourront élever leur enfant
ensemble. Voilà. Il y a des gens qui disent oui, est-ce que vous voulez? Mamako, c'est qui l'habille? Non. Sandy Miel. Les jumelles Rose et Marie, leur maman Christine et Patrick, l'homme du conflit. Vite a dit oui. Gisèle a bon, il habite au Ligita Loba. Malou Loulou, Alobi oui. Qu'elle vienne, ouais, Alobi oui. Popol Mkelenge qui nous regarde, président. Topé sur ma bonne place aux allées. Fidéline Boui, Alobi oui. Aloba, chance ou Asafi, Alobi, Tolingi Koutou maman Alobati. Est-ce que vous êtes d'accord que cette maman vienne ici pour se justifier? Bozana pour ça se justifier. Son email, mettez le cœur pour oui. Mettez le cœur pour oui. Patricia Nzongo a dit oui. Debron Michabi, oui. Floratine, donc le oui est en train de dominer. Nous allons maintenant, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, partager la vidéo, appeler cette maman qui a pour mari l'ex-mari de sa fille. L'ex-mari de sa fille. Vous savez comment Rose s'est comportée. Rose n'a pas su garder son mariage. Et la maman qui est venue de Kinshasa pour aider Rose à résoudre le problème dans son foyer, cette maman a fini par être, la femme et on veut savoir pourquoi. Pourquoi elle est tombée dans le bras de Patrick. Voilà. Alors, on va l'appeler. Gardez silence. Et le Dieu combattra pour vous. On va appeler cette maman. On va l'appeler. On va appeler cette maman. On va l'appeler. On va appeler cette maman. Restez branchés. Allô? Allô? Oui, allô? Allô, bonsoir maman Christine. Bonsoir papa Marc. Bon, comme Ndengolo Baye Nangana na kotisa yo, bon, voilà, na salika Ndengolo Baye Nangana. Mais papa ngana na esengote. Bazo ka hotel lo ba mo makasi. Papa naza na esengote pour na nini ba vie privée ya bato komi ko samba boy. Nazo yo kayo. Na lobi fona kole au procès ou bien ndengini. Parce que c'est normal que pourquoi qu'on semble ça bateau vraiment na internet. Je na bandé ko tchayo na ranger mon souci ya bateau moko ba raisonna ka malamu. Pourquoi vraiment ko kitati na niveau ya boy le quoi ba chronifoati. Pour na nini papa? Maman nazo kayo ozo se permettre au finanga chronifoati, ça je ne suis pas d'accord. Mais parce que naza désolé papa. Mutu nyonso azalaka na vie privée na ye naza désolé tozosamba boye mpo na nini nayebi ke ta mosusu eza baninga ya mwana na ngai nde batindi yo to eloko moko ya ndenge wana ntuka nazokomprendre te mpo na nini kosambwa boye na bato mpe bayebi biso eza vraiment kosamba makasi nakoki osepela nango ata moke te. Mais maman quand même on retire naza chronifoati te. Ok, je m'excuse mais papa en tout cas ndenge osaleli yango wana na sepeli te. Soko yaki ko lukanga ata na privé to kokaki ko solola mais les autres bimisango boye vraiment eza malamu te. Bon maman na évité nga na sala ka musala nanga na racontaki histoire et éventuellement bon na sita ki pe ba koma mboka te hein. Bon na lina solola li solo o ya Rose na Marie. Ouais. Lisolo ya Rose na Marie, baza ba jumelle nanga. Bana nanga na boti na bomwana na kotolo babana ya bolenge nanga. Papa ya ba Rose akufi, atiki nga nazala na 30 ans. Na boti ba jumelle wana. Bino moko boye ndenge vie ezalaka na Kinshasa, nazalaki na kotolo ba commune te pardon peut-être pour na bato ta mususu bayebi ngai na vandi na pasi na obokola bana na ngai et puis papa ya ba jumelle nanga azalaki mobali na ngai ya liboso na boti bana na ngai wana nazalaki na 16 ans. Donc bo comprendre que papa wana abotola ngai jeunesse abotola nga bomwana nazo bokola bana na ngai ndenge bana batambolaka
nazalaka na bango te bana bazokola na bajumelle na nga mibale moko azalaki kimia mais Rose nayebi te mobulu ndenge mwana mobali oyo yanga oyo apesi nga esengo mikolo amonaka lipasa na ye Patrick apesi esengo makambo oyo loba bato basepela nango te papa apesi nga esengo esengeli na biso toloba bosolo apesi nga esengo na ji esengo nabungisa kala alingaki liboso Marie ntango amoni Marie asepelaki na Marie ayebaki te ke bazalaki bajumele Marie oyo yanga ya kimia azalaka kobima amaki na wewa akiri ye asepelaki na ye ta eleki mokie nazo explike na relate ka mwa osobetisi deja lisolo yango vraiment malamu aye kokutana na Rose balingani yo ebi bana mike kaka ndenge bazalaka jeunesse ndenge esalaka balingani basali bamakambo na bango Rose aye koya mobali aye kozonga poto aye oyebisa ngai o mama mwana mobali moko alingi abala ngai tanke nayebi mwana na ngai motu makasi mosala na ndako asalaka te eloko moko te naboyaki ntango aye koinsiste naye kondima babali mwana nabi akenda ta na poto abotela ta na poto ole aya robota na Kinshasa abandesi kotelengana na bapasi oyo tozala nango na Kinshasa mwana ye na Kinshasa kimi eza te na libala mobulu ebandi akutani lisusu na bakamarade ya barumbu mobulu ebandi mobali mikolo nyonso abengaka azopesa rapport mama e mwana boye mobali alobi nasela bino makambo boya ntango mosusu mwana kozwa kimia papa toye koya na lipasa na ye mpe na Kinshasa akutanaki na mobali moko a Paris balinganaki toye koya na poto awa ntango toye na poto tobandi kopesa mwana conseil papa je vous dis ngai nde nakomaki kolambela mobali ya mwana kosokola bilamba na ye oyo eza plus grave na basous-vêtement na sokolaka mwana na ngai ezalaki lokwa ya kolo soki balobi na ye likambo boye alingi te baloba na ye boye alingi te donc biso lokwa toyaki na ndako toyaki tokoma ye lokwa baboyi tolambaka mobali azolia azose retrouve mwana na biso azobima azokende kimia ezalaki te place tokomaki kosera kote na mon chéri Patrick yango wana bon pardon maman pardon nakoki kocontinue papa po à l'époque azalaki bokilo tobandi kosolola akomaki lokola confident na ngai soki likambo ezoleka na mama tala boye Patrick ndenge aza wana aza mokolo na ngai ya 3 ans ozo comprendre donc ngai na bana na ngai toza na écart ya 16 ans donc naza pe kaka elenge papa nayebi nde komibongisa nzoto na nga naza kaka elenge basi ya pembe bolulaka nazofinga basi ya pembe te désordre leki azomona kaka beauté na ye il faut atia mwa en valeur alata talon abima akende ndako na ye akipaka te désordre salité soki abimi ngai nde nakotaka na chambre na bandi kobongisa na bilamba ya ye Rose na bilamba ya mobali lipasa na ye azopesa conseil azosolola na ye alingi koyoka te bon mama mokolo moko naoyoka mokolo moko mobali aye kokende na bamitation na bango ya misala ndenge ezalaka akei mwana na nga mpe asali cavalisette na ye ya mokie ye wana akei Paris kokende Paris ake na fete ya bafemme oyo babengaka ekiri oyo banani bakardashin
na kokende kuna na semi oya yebi papa mpita na poto tango bali mwasi famille ta mususu ba omo aka na photo ba o bakoya ba o pe bakoya ki ba omo aka na ba photo boy na boy kuze ya mobali nanga amona bon na lo ba bokilo à l'époque on obeta masolo ile kanaki amona ki mwana na fête na mwana mobali moko boy baza ko s'embrasser bazo sala makambo kaka ya malonga te penza na miso apaki alandeli bango ti eko remarquer que baza ki pe hotel pembeni wana alandi akenda peti abeta mwana mobali wana kasi mwana mobali wana aza nani mutu mosusu te mobali ya mari oyo Rose akomeko niveau ya kindumba ya Rose échangeaki niveau papa ezalaki su kotala te nde kosala ntango abeti mobali ndenge wana ayebisi alobi yo oza mwasi ya cousin na ngai d'ailleurs nazobenga mobali na yo nazotenir ye nazopesa ye information oyo mwasi akimi azongi na mboka place biso tozalaka aye mama tobima mama tokende mama tobima tokende mama tokende natuni mwana azala na nakimela obinya osali mikolo okei lobela biso uti wapi kaka biyenga na oyo ozalaka nango to ndenge nini te tokende bato ekakosaka ngai bato ekakosaka ngai tokende lobi te ye papa lobi azosalela biso mikanda tovanda awa biso toyaki ya mpona kosunga yo tosalisa yango na libala tobima tokende wapi tolala na balabala to tolala wapi. Ok, mama na kati yo te s'il te plaît lisolo wana bato mingi bakotaka bayebi yango bo siko problème biso siko tolingi toyeba sikoyo oyo bato bareproche yo balobi même soki mwana no azalaki mabe mpona nini lelo yo ozwa mobali na ye ti bobota bana bapasa ndenge boboti wana mama est-ce que ezalaka vraiment bon papa omoni mobali natuni na question ekomaki ndenge nini yo okoma vraiment amoureuse to ye alinga yo ebandaki ndenge nini mama vraiment est-ce que omoni papa naza mwasi naza pe mwasi kitoko wana eza mpona komikumbisa te naza mwasi kitoko bon ngai nde nakoma ekolamba na ndako Marie azali kokende baformation ngai nde naolamba na ndako alors nakolamba wana ta mosusu papa kozonga na servir ye ninga azalaki ye aza mobali nga mpe naza mwasi nga mpe nakufisa mobali kala nazwi mpenza ta ya kosala vite mobali na ngai liboso ezalaki papa bajumele na nga apres nayaki kozwa kope moko boye na Kinshasa esimbaki mpenza te mpe navandaki wana naza mpe mutu nazalaki nano elenge mpe nzoto mpe makile ezalaki kosala tellement tokomaki proche mingi na papa tanke na biso koyelaka ye na basous-vêtement ekoma ye lokwa tokomaki kopartage intimité moko boye mpo azalaki susu koyoka ngai soni te makambo nyonso ezalaki kolekana ya pasi na mwana azalaki koexplike ngai bon ntango nazoservir ye namoni akomotala nga na bamisu moko boye nga mpe na sikombe papa osali nini me nakweyaki okoyaki mais avant nasala acte natunaki nanu mwana oyo aza Marie nalobi Marie pesanga conseil tala ngai mama na yo naza mpe mutu nazalaka mpe na baposa ozomona papa pesa ngai nanu conseil ndenge nini nakoki kosala fasi ya likambo oyo Marie ayebisi nga alobi mama nga napesi yo bénédiction na ngai en tout cas bozala na bino na Patrick bolingana mutu akokaki kointerdire ngai ezalaki Marie lokola Marie apesi nga feu vert nde papa yango wana tolinganaki lelo mobali wa honore nga na miso bato na buteli mpe bamapasa bana na ngai kimokolo papa nabi mama yo na Patrick nana lingai moninga papa talingai ngai papa alingaki yo ntango ye aolinga yo
okoye bisete ke osilikato lobaka ozali mobala mwana tango lobisaki ke eso lobaki na ye ke osilikaki te eloko moko te nasilikaki papa kasi mwana ngo oyo biso toyelaki na libala mwana se akendaki mwana ntango abimi na ndako akei 1 mois après akibala mpe kobotela Patrick te parce que ntango azwaka zemi ya Patrick kaka kokende babwa ne bakendaka asalaka accident na komela baudi zemi elongwa mwana ntango akei 1 mois après ake kozwa zemi ya copain ya lipasa na ye Marie 9 mois après et 10 mois après papa kokende mwana kuna boti mais nabi mama problème nanga mwana ezate nalobi tango mobali azolinga yo osalaki nini po o repousser ye maloba nini olobaki pourquoi pesaki ata mais il fait qui na koki kolinga ete pourquoi pesaki ata Marie te olobi papa pourquoi na sala nini pourquoi pesaki ata mwana no lipasa no te Marie pe soki na pesaka ye Marie akokai pe kolinga na to solo laki bon na to bana bino vraiment na solo to solo laki na ye na yebi saki na lobi nga na sina koli et puis naza mama linga Marie ayebi singa boye soki na lobi na linga Marie na kobanda kozongisa image ya Rose na mutu nanga lokola baza ba jumelle na ndenge pe bakokana et puis soki pe na lobi na linga Marie et ozala lokola nazo venger pour Rose alinga mobali ya Marie oya boti na ye mwana et puis ndenge naza boye nakomi déjà attaché na famille na bino soki nalobi nalinga mwasi mosusu na okoka mpe koyede bino esusu ntina suka te ndenge nazoyede bino na makambo mikanda na makambo bavi na okoka lisusu te parce que mwasi wana akoya na idéologie na ye mosusu donc na ntina misani na bino botala kaka banda bino boye vi na nga esali nini échanger bon mama donc pesanga chance ok mama sikoyo Rose bobwaki ye libela na vie Rose azakaka mwana yo est-ce que Rose akoki koya na ndaku ekoleka ndenge nini papa nakoki obwaka Rose te mpo avandi 9 mois na libumu yanga na melisi ye mabele na nga nakoki kobwaka ye te soka ye nakoyamba ye lokola mwana nyonso mais esengeli na ye yeba ke Patrick akomi papa na ye ndenge Marie akoma omona Patrick papa na ye ya pasi sikoyo yo na Rose place azaso aosepela te est-ce que Rose akolimbisa o mama bon wana ekoki kozala peut-être problème na ye soki amoni akolimbisa en tout cas nayebi te parce que biso toza motema polele na maboko polele na ngai na Marie toza maboko polele po ye pasala lipasa na ye mabe donc biso toza capable ya kolimbisa ye donc wana ezo dépendre sikoyo na ye akolimbisa biso to akolimbisa biso te papa donc ondimi kosala mwana o mabe sikoyo bon mabe tout comme penza te tout comme penza te parce que ye abandonnaki ndako akei parce que balobi ata na Biblia oyo eteyaka biso une sage femme bâtit sa maison insensé kaka nde arenversa yango na maboko na ye moko papa abaluti ndako na ye na maboko na ye moko akei mwana no insensé akwesi ndako ne yo lokoti ndako na ye na mobali na ye olali na ye ozolala na ye et puis obotisi bana babenga sikoyo babenga nani Rose nani aza ya na bango papa mais maman bato ebele basepelaki te balobi o sali eza abomination est-ce que ozoye bango que o sali eza abomination eza malédiction pour la famille na yo bato ebele o bazali ya babi ezaki vraiment abomination parce que yo bengaki pour que peut-être on répondre bato wana en tout cas papa balobaka mai soki esi esopani moya o mokota ngo eza esu te Patrick m'a honoré. Patrick a fait de moi une femme heureuse.
na boteli ba jumeau lisusu. Donc ndako ko to bande ko vanda to longo asombi lisusu ndako mususu en tout cas maison moko ya bien lisusu koleka. O nazale ko zanga patika bakiseli ngai. En tout cas na pensaki yango te na mutu nanga eza eloko moko eye. Eza lokwa bénédiction nanga na arraché yango. Donc batu ba comprendre que batu mususu bakoki ozala kaka pompo na biso. Tant mususu mwana nanga Rose azalaki kaka canal o bande ko mema nga vers bénédiction na ngai. Mwana no canal amemona bénédiction alali na mobali atikeli yo. Papa, soki azalaki sage femme o balobaka sage femme esengelaki avanda asimba libala na ye na maboko. Maman oyebi nakoko continuer conversation te aussi au gangela kinga d'abord na lekisi oka pona lekisao na rappeler que ngana akoni fois tité eza likambo bayebisa ngana beta merci ka ndenge oyaki mais merci vraiment maman nzamba pambola yo place ozali na libala na yo na Patrick lokola yo muto choisir yango lifelo na lola baponelaka mutu te. Donc, on a pas de bonne chance place aux alliés. Merci en tout cas d'Andengo Bengaki. Papa, na roki ko bakiselo ko moko. Ouais, bakisa, oza oro bakisa na o. Rose aza mwana nanga papa. Rose aza mwana nanga. Porte na biso ya ndako pe motema na biso ekozalaka toujours polele pona ye. En tout cas, toko yamba ye na motema na biso. Na esengo nyonso. Et puis biso na ngambo na biso na ngai na ndeko na ye mari na mobali nanga en tout cas toza vraiment na facilité donc toza prêt ya ko limbisa ye. Merci maman, maman merci au revoir. Merci au revoir papa. Oui, là on a 4 émissions vraiment eza bande ko nga boyoki o alobi 110 000 cha numéro batu ba loba parce que na dépassé o cha numéro batu ba loba 110 000 mais le numéro batu ba benga biso na WhatsApp na biso ba réagir na kansaki maman obenga aya osenga ba pardon maman o confirmer que Patrick mobali na ye nani Rose azalaki canal pour laquelle oh ya kokai koleka aso mobali na ye. Vous avez vu est-ce que bopesa ba vina bino toza kolanda nani 110 000 notre coordinatrice a pesa numéro batuba loba mama azui mobali ya mwana po mwana banaki ko se comporter mabe na libala agangeli nga lobi na sali kute mission te wa kokangisanga na kanisi azoya oleka l'émission pour aloba makamoko peut-être am so senga mwana bolimbi sino a confirmer a beti sous c'était ba alobi que Patrick a salié ba bien bino basi eza pasi yango baloba ke moi si otonga mboka te maman limbi sanga place ozali ngai nazali o babengaka leader d'opinion eza na makambo susu lokwa na chrétien na koki jamais koluka ko soutenir yango boye tous on a appel allô ça marche. Bon papa na yoka yo loba oui naouti olanda maman en tout cas nazalaki très patient ngamoko na komantaki moko wana alobaki c'est le destin donc na sepeli na attitude ya maman azo assumer eloko bato nyonso bakocritiquer mais azo assumer courageuse. Félicitations na société na biso tona posa ya basi ya modèle oyo donc elo na zena ngolo ba yangwana. OK ça va merci papa pour yo pesi soutien na ona maman Christine toza kozela appel mususu bo benga ezate ke boya ka émission pour botala li solo et puis pour répondre nous sommes là pour essayer de trouver des solutions dans la communauté que les choses qui ne marchent pas marchent. Alors je ne veux pas que émission na sala ngonga moko certes na zana team 110 000 azali wana na coordination Pulchéri azali Anouk azali Kalamingité de Sandra Mo Bapé Rosala
mais nazana posa pe na moni bokoti ebele ba Véro Masi ya banini bokota bobenga na numéro 110 000 azako tchawana sur place oya yebi numéro tcha numéro comme ça to solo la to yeba effectivement le pourquoi du comment il y a situation mama ye moko alobi a confirmé du solo na ye boyo ki yango wana bon to so zelaka appel na bino te remercier bato tout boza ko komana mais ngala linga bo participer Véro Masi ya benga kuna kotanga bose belé bokoti lelo moyen kotanga ezate o alingi abenga abengi alobi mama se a confirmé alobi que Patrick mobali na ye boloba o boloba ki tanga zalaki ate bo fingaki ye wana leki a assumé tozo zela bino boloba o boloba ye wana leki a assumé ye wana leki Ashley Mafuala tozo zela appel Sandy Miel Vanessa Kasbe Sandy Miel s'il vous plaît numéro ngamo pe na mona numéro na cité yango José Sophia Maëlle le numéro 110 000 s'il vous plaît le numéro sur le commentaire pour que ngana benga batuba benga bo benga déjà le numéro oyo zela ngamo na pesa numéro yango est-ce que vous pouvez le chéri au coach la numéro s'il vous plaît le numéro s'il vous plaît voilà. Ok. Oh, azui numéro à Tchéango. Voilà. Il y a un deuxième appel. Allô? Allô, bonsoir. Ouais, bonsoir, maman Tozako Yorayo. Maman Christine à Lobby ou à Kokako Lobabi, non, Lobani. Alors, je parle en français, hein, Marc. Hein, ouais, vas-y. Parle en français, il n'y a pas de problème. Alors en fait, oui, je te cache pas que... Ouais, je t'entends, mais ça coupe là. Vas-y, parle très fort. Ouais, je me déplace. Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Donc, je disais, en fait... Allô? C'est bon, il y a plus d'interférence? Ouais, vas-y, je vous entends, madame, s'il vous plaît. Bah, en fait, la première fois que j'ai écouté cette histoire, j'étais un peu peinée en me disant, bon, voilà, c'est la vie, ça peut arriver ou quoi. Mais en entendant les dires de la mère, c'est juste outrant. Voilà. C'est choquant. C'est choquant. Mais oui, mais je suis désolée. Ce qui veut dire en vérité que la maman, lorsqu'elle est venue habiter chez sa fille, elle avait déjà des vues sur son mari. C'est pas possible. Ah. Moi et toi, c'est elle qui parle. Ok. Ça va. Et qu'est-ce que vous pouvez ajouter par rapport à ça? Bah, que la mère devrait demander des excuses auprès de sa fille déjà. Okay, je viens d'avoir un message, il paraît que sa fille a regardé l'émission, il compte appeler demain. Ok, merci. Merci d'avoir appelé et au revoir. On va prendre une autre maman qui nous appelle d'où? Allô? 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 Oh là là, bon, Nabi. Oh là 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 là. 4 4 7 4 0 4. Allô? Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Kiti Sanan volume et place aux Olanda Bisso, Simao répondre Bisso, s'il te plaît. Alors, Ozobanga, oh là là. Kiti sa volume et émission na Bisso Kuna. Nakitichi, c'est ça. On vous écoute. Oui, bon, monsieur Koto, en partie à Angleterre, ma ville à Wolverhampton. Bon, écoutez, moi, je voulais dire ceci. Histoire où l'équipe est pas si mingi, mais j'aimerais que Tomeka ko retenir et Lokomoko, ils ont plus la philosophie, hein, complexe à Édipe. Ils ont un complexe. Donc, au fait, on voit maladie témoin. Et arrivé qu'un parent ou bien relation sur le plan moral et qu'on salamate, mais salami et yé na mukili. Complexe à Édipe. Donc, moi na alingi maman na ye, ou bien maman alingi moi na ye, ou bien ndenge na kawe ezali maman alingi mobali ya moi na ye. Bon, c'est un et puis ce sont plusieurs exemples.
il y a que batie batumi balé babotami na zamba bakoye banateke no bazasu bazata moko bakoye banateke bazata moko be mama moko bakoye banateke so bazamike bakoli koli bakoye ape bona pe balingani oyo eza ngusa eloko pasi zo sala nini eza ke non na conscience na yeboye. Alors moi je pense que c'est une situation oyo eza vraiment difficile mais sur le plan moral et c'est à condamner. Ils ont dit qu'à mon côté mais ce qui est salami bon écoutez il faut que les mains histoire il y a ba complexe et souka kaka mabe tout le monde mon côté oekei te na souka. Moi je pense que maman wana bon azuka salaire wa zana etengo na ye mais ngai naza vraiment convaincu que voilà ce que je voulais dire. Merci en tout cas de nous avoir appelé. Merci, c'est très gentil. Un bon coucou là-bas, place Mosaïne, la Grande-Bretagne. Bon coup là, confinement. Ils ont les gamalamu. Oui, confinement, ils ont vraiment ma casse ming et puis problème ils allaient vraiment il faut bison surtout toyer baké maladie eza solo. Entre bison na biso wa mingi pe bazo kufa mingi baza pe na ba hôpital ndenge tozo loba wa esengeli vraiment to mi batela to so ngo lokola ma sécurité. Merci. C'est vraiment que to respecter. Merci de nous avoir appelé. Là to libérer ligne to senga na bato bobenga vraiment likambo et sali pasi boto ka mama Christine a lobby a silika kimingi ayaki a lobby ou a lobby. Et puis, boza et belé boza Rolanda biso de partout. Dans un sengalabino, bobenga pour que to Grazela Tungi la merci. To boza des trésors Chimanga pas Rolanda biso. Voilà, appelle Moro et Koti. Ah, voilà, ok. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, Toza Koyoka maman. Ah, papa n'a pas participé, hein? Loba maman toza koyoka yo. Allô maman, loba toza koyoka yo. Ok, allô papa. Three, 7. Maman toza koyoka yo, loba ko maman. Allô? Papa. Voilà. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, papa. Maman, bah bonsoir et belé boy. Loba toza koyoka yo. 3, 2, 4, 8, 7, 1. Ouais. Oui. 3, 7. Soki bayambi yo loba mbangu po bato bazo kote belé au monde loba. Préparez déjà, chers téléspectateurs, préparez déjà ce que tu vas dire. Quand je te fais rentrer, tu parles directement. Oh là 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 là. Oh là là. Allô? Allô? Oui, maman, toza koyoka yo mbala moko loba mbangu, s'il te plaît. Ah, bonsoir à tous. Allô? Toza koyoka yo maman, si vous m'aidez pas. Toza na m'appelle et bébé. Bon, naza maman. 3. Maman wana de. Est-ce que assemblera que na vif mariage wana bango basali soki basi babalani je ne sais pas. Est-ce que nous va venir bango eza pasteur ou bien za sango? Deuxièmement, maman wana soki mobali wana azalaki na eloko te azalaki diacre par exemple, est-ce que akokai kolinga ye? Parce que azoloba mobali wana asalinga makambo ebele asombelinga même lopangu abalinga tout ça. Mwana nona mobali na ye bakabwani yo au préféré ozala na mobali parce qu'il a de l'argent. Non, ça ce n'est pas une mère. C'est une mère sorcière. Permettez-moi de vous dire ça. Je suis choquée. Je suis vraiment touchée. Je suis en train de pleurer. Ok. En tout cas. Merci. Bon. Merci, hein. En tout cas, merci. Voilà. Allô? Allô? Oui, maman. Allô, oui? Toza koyoka oloba.
Oui, c'est Marc. Tu es en direct, tu peux parler maintenant. Vas-y. C'est Gisèle de Bongo. De Bongo, on t'écoute. Je vous entends. Vous m'écoutez? Moi, je suis trop fâchée, Marc, pour cette histoire. Tu ne dois même pas laisser la maman la parler parce qu'elle a fait n'importe quoi. Je te parle en français parce que moi, je suis née ici. J'ai grandi en France. Je suis née en Belgique, j'ai grandi en France. Cette femme-là m'a foutu pour moi la honte. Une maman ne peut pas réagir comme ça. Moi, j'ai une grande fille. Je peux pas... Allô? Je vous écoute, madame. Marc, tu m'écoutes? Madame, c'est au allô, madame, s'il vous plaît. Vous parlez aux téléspectateurs. Si je vous ai fait déjà entrer en direct, parlez. Il ne faut pas attendre que je vous réponde. Moi, c'est Gisèle de Bongo. Je suis très fâchée par rapport à cette maman qui vient de parler. Elle m'a vraiment... La honte, ça ne se fait pas. C'est une abomination. Cette maman-là, elle ne prie pas. Mais parlez, madame. Elle a foutu la honte à tout le monde, à toutes les mamans. Moi, elle a tristé mon cœur. Elle m'a brisé mon cœur parce que ça ne se fait pas. Tu es une maman, tu dois essayer d'arranger la situation de ta fille au lieu d'aller sortir avec le mari de ta fille qui est devenu maintenant ton mari. Et ta fille, Rose, elle va appeler ton mari comment? Papa? Elle va appeler les enfants que toi, la maman que tu as eu avec le mari qu'elle avait, papa? C'est une abomination. Il faut qu'elle commence à lire la Bible. Il y a beaucoup de gens qui ne lisent pas la Bible. C'est une abomination. Dieu n'aime pas des choses comme ça. Je suis plus que remontée parce que ça m'a fait trop mal au cœur. Ça se fait pas, j'interviens jamais, mais là, je me suis permis de rentrer parce que j'ai trop été touchée. Ça se fait pas. C'est une honte. Okay. Déjà, excusez-moi les termes pour tous les spectateurs. La maman, c'est une pute. C'est une pute. Et la fille, elle refait la même chose que sa fille. Ok, Gisèle de Bongo, merci en tout cas d'avoir appelé. Ok, on va prendre une autre personne. Merci Sandy Miel, coordinatrice. Je garde mon calme parce qu'il y a beaucoup d'appels. Allô, s'il vous plaît? Oui, bonjour, bonsoir madame. Bonsoir, c'est Marc. Katana nous son oyo kabisoana et puis comme ça tout compte sont en direct. Katana son. Okay. Place aux oyo kabiso, s'il te plaît. Comme ça, tout... Allô? Allô? Oh là là. Et voilà. On dit Katasson à Cathy. On attend vos appels. Appelez, s'il vous plaît. Appelez, s'il vous plaît. On attend vos appels. Voilà, c'est ce qui se passe quand notre émission et ça va continuer au ça, ma vérité, pour la vérité. Voilà, on va prendre... Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. On vous écoute, madame. Intervenir tout simplement pour ne pas prendre beaucoup de temps, mais intervenir pour dire qu'il est clair que maman a sali les abominations, mais il faut aussi les abominations, ça c'est inacceptable. Maman a promis mais je pense que tant que tu es condamné, il faut qu'il y a eu des éléments qui ont fait que cette maman soit attirée. Je ne pense pas qu'on a eu une famille normale que les Kambabongo et Salama. Où c'est le style de la famille, lié à il y a des liens familiaux, démoniaques, ou Salama Bongo. Ou sous une deuxième, ou sous Tobitotal en forme, il y a des enfants, parents, à Tiki Makamio, son maman, comme Salama, na Olamba, parce que maman est là. Sauf que tant que tu as mis balé bazar à midi, mon mabena, mon balina, maman, et que moi, on a automatique confiance dans ce si maman, eh bien, ce sont des choses comme ça qui arrivent. On doit condamner, mais c'est à condamnation, il faut quand même tirer la leçon. Il y a quand même quelque chose qui a fait qu'il y a eu une ouverture du côté quand même de la fille. Bon, il y a à mon attaque, et là, mon attirance en haut, comment elle n'a pas cru, alors que c'était son mari pendant longtemps. Donc, je ne juge pas, je suis claire dans la catégorie que maman a maman m'a dit, mais moi, on a fait ça comme par la responsabilité. Donc, je laisse les autres intervenir pour ne pas retenir la ligne. Merci, c'est gentil. Voilà, allô, Tozoyo Kabino, Boko en direct, Bozo en direct, Bolo Bambala Moko.
le maman n'a plus que coronavirus parce que bana oya boti wana sipona mwana liboso ba oyoka na uba oyoka na te. Maman, loba makambuna yo s'il te plaît, loba et ça t'es que oso répondre nga oso loba pour nos téléspectateurs. Lobi kasi mama wana za plus que coronavirus parce que bana oya boti na mobala mwana na ye. Maintenant mwana nena o ana ke iba koyoka na te. À semer des ordres. Ok, ça va. Merci en tout cas. Merci. Oh là là. Voilà, on a un petit problème rapidement. J'avais oublié de charger notre batterie, pas notre batterie, mais plutôt notre baffle qui nous met le son, le temps de le charger et tout rapidement. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on appelle ça Bambote na bateau, Bazolanda Bisso de partout. Vous êtes nombreux, vous êtes vraiment nombreux au Bazolanda Bisso. Allô? Oui. Allô, ça va maman? C'est Marc, bonsoir, ça va papa? Tozo Kayo. En fait, nous qui n'avons pas pour lundi mon émission na 4 maman on a un bocani. Maman la France mais la Belgique. Maman ça en Belgique. Ouais. Ça en Belgique. Moi en France. Non, franchement, on a choqué. Vraiment maman. Même si à ta moi na mané ko se comporter ma bien à libala na ye. Elle ne pouvait pas les faire ça maman wana. N'évitez sauf madame maman wana pena soka uchi. Je sais pas soit ça n'évitez. Donc on a vraiment tout cas n'a choqué. C'est vraiment dans maman a uchi na R2 na biso. Ah non, je sais pas sur maman modèle ane wana bazali. OK, ça va. Donc, voilà. Merci. Voilà. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous m'excuserez en tout cas, on a eu beaucoup d'appels et on a un petit problème technique, le temps de l'arranger. Et nous allons, voilà, le temps de l'arranger. Donnez-moi, maman, le temps de ranger. Voilà. Ok. Un instant, le temps d'arranger mes baffes. Voilà. Ok, ça va. Voilà, restez branchés. Un petit problème technique. Le temps de ranger, voilà. Le son est... Vous pouvez rappeler, hein. Vous pouvez rappeler pendant ce temps. Dans autant là quelques commentaires. C'est ça notre émission. C'est une télé-réalité, évidemment. Voilà, le monsieur qui nous a beaucoup appelé. Allô, bonsoir. Papa, kata son... Maman, kata son na yo ozota la biso, sima toko tu en direct. Kata son ozota la biso. nakini na ndako mona na ngana ke kuzana ke usala mission na nga ekokisama akasali akala mission na ekona ba matuya na ya zia zati na ba deception na oza mama so ba kapona na benye bobo ngale bula wa leo akali ba mila kutaza azama malédiction pour la vitale na yeye ndako mwasi kutuko alekina mida mama poisson kila mwana no poisson na mbala na ye no mtopoti ye ongaki nina mwana lipumu na ye na mwana lipumu na yo oyo yakita kimwana na nini kama kasi kwa temie na ndaba libala na ye pona yomoria pona ko détruire pona la femme sale mama ndumba omiseni patiwe sino motimba pa après une non c'est un peu détruire mariage à moi à l'angai tellement ma patrie tellement ma tapé mariage le pied tellement ma patrie ma colle kate ya mwana patrie kwa kile ko tomber na yebe na libala mo ba ne bazana ba ofanda ke na ye mama na chose quand je vais heureuse on va rester jamais na vie na yo na loki yo penza mama moko ndoki na ye patrie ko ozwa vraiment comme maintenant éjaculation précoce dans ma case et puis maman na bokima ndogia maman. Ah merci. Eh kofinga boete ba oyo kangisa ngai
Maman na siliga déjà Nzambe. Botika ofinga, s'il vous plaît, boya kangisanga. Merci à Deline Orti qui nous regarde. Deline, topé sur Mambote, place Yozali, José Sophia qui dit temps de la fin, babi ya temps souka. Wana bomoni, wana ba couronné zali, mais ba maman boepe bazali. En tout cas, voilà. Lobby, tomoni camarade à moi, la tindeli biso message à lobby que Rose a robenga lobby pour aza na kanda ya kosakanate ya makambo. Mais bande olanga Rose pe asali mabe. Rose mutabima libala, bino eloko bozo bossa na Rose mutabima libala. Faute à maman, il fallait pas zoa mobali, mais Rose abima libala et moko po a dékonaka nani bon, et ça justification te. Appelle Sandy Miel, Liliane Olenga, Topé sur la Mbote, Anouk, vous êtes en train de nous regarder. L'histoire de maman Christine et des jumelles qui a continué aujourd'hui et ça là va dégâts on attend les coups de fil à gauche à droite. Compteur jusqu'à merci Liliane Olenga, à Nol Sketch, Sandy Miel et puis Tobo Salate ba infirmière nyo surtout bazar Olanda biso boza e belé. Sandy Miel tchela biso na kombo infirmière na biso wana za bunda penda na centre bato ba Covid. Toutes les infirmières qui sont ici, ba Chanel Toko, ba Anouk, baza e belé o bazali awa. Sokoza infirmière tcha ba j'aime place baza ou bien sokoza aide soignante. Tobete la bino to tchela bino ba cœur. Wana ezali recommandation ya coordinatrice nangai Sandy Miel. Moi si à Mukonzi, topé si ba mbote Eve Soukali Bolebe, Anouk Sompi, Bwanda, Compteur, Tobo Sente Nana Eka, Liliane Olenga. Basigno surtout basala na corps médical. Bocha ba j'aime, comment combo na yo, tochelo ba j'aime tobetelo maboko. So ça na corps médical obi, ngaye yoe. So ça aide soignante lobi, ngaye yoe. So ça vendeuse na magasin lobi, ngaye po ça vraiment au front. Nana Ekabi, même si Liliane Olengabi, salut Marcus, Godet Tabou Tabou, bonsoir mon frère, Nols Katiabi, Azapesan Deko ya Kamere, Ndoki, ah pardon, Anouk Tsopi Alobi, merci, Gisèle Debongabi, merci beaucoup pour l'émission, Jomata Masaki Nabi, ba vérité Oyo, Sandy Miabi, Isabelle Katende. Est-ce qu'on peut faire des j'aime pour toutes les infirmières et tous les corps médicaux qui sont en train de nous regarder dans ce direct? Bocha ba j'aime belé pour na bangonde bazali au front. Basi na biso mikolo ya ba infirmière. Mibali na bango balingi su ko simba bangote. Séparation de corps et salemi. Bo pesa bango pena ba j'aime po bazo linga su ko simba bangote po mibali baza ko banga. Ko ça moi c'est infirmière na minito. Ba infirmière mikolo ba éviter nini ba sala. Mibali ba boy ko simba bango. Yvonne Étoile Saloumou, Liliane Olenga na biso atindeli biso ba cœur. Jenny Kabea qui nous a regardé, Bobo Salate, Bo Kende ko s'abonner. Bo s'abonner massivement na page na biso ezali Marthe Taboulay le thermomètre. Bobo Salate. Ba yebisi biso awa na coordinatrice na biso Sandy Miel po ba contacta kae. Alobi na ngai yabi Saint-Marc. Camarade ya Rose a contacté nga. Rose elle est fâchée, elle va venir ko étaler mère na e awa et Rosalande Sombele Souka Makambo. Lobby Bozela, la réponse de Rose par rapport à Makambo. Yvonne Étoile Saloumouabi, merci. Sandy Miel qui dit Isabelle Katende, beaucoup de cœur pour toi, pour tout ce que tu es en train de faire, Isabelle Katende. Sans toi, cette émission n'est pas ce qu'elle est. Sans Sandy Miel, sans Chanel Toko, sans Bijou Loussala, sans tous ceux qui nous regardent en tout cas, sans celui qu'on appelle Benakaps Eko Simba. Huguette Ineza, Chance Wassifi, Nicole Mbalambala, Julienne Mas, Joyce Depakolami, moi-même Ngayeyo, Wanaba infirmière, Nana Eka, Ngayeyo, Wanaba infirmière, Maman, Nzamba Pambo Labino, abatte Labino, coronavirus, et ça en a pouvoir le coronavirus, Pena Banda Labino, mi bali Labino, besoin de sa confiance, il y a pour satisfaire Bino, Nicolo quand même, Batiki Bino, mon Liliane Olenga a pu merci pour y passer corps médical. Gisèle de Bongo a à mon compte. Azapé corps médical à son compte. Tozana Anouk a corps médical infirmière en son compte à domicile. Tozana Véro Massia Yepe Lobby Tokozela Lisusu. Takazizina
qui nous regarde, Karine Kalengula, Eve Soukali Bolebe, Lydie Lukubika, qui nous regarde, Vanessa Kassabe, Liliane Olenganabi, Somosi Kitoko, Merveille Senga, Nol Sketch, Pruda MK La Naturelle, Julienne Mass, Anouchka Liena Likassi, Sandy Yabamiel La Métiole, la coordinatrice, l'homme qui bouge toutes, disons la femme qui bouge toutes les zones interdites, elle s'appelle Sandy Biel. Nous avons Monde Rose, Nols, Véro Massi, encore une fois, Rodrigo Michel, Joyce Depakolami, Gisèle de Bongo, tu es très belle, hein, Gisèle. J'ai vu quand tu as appelé, waouh, ils ont Bassio Baza, Bocha j'aime pour Bassio Baza, Baza ma beauté moro extraordinaire. Des bongos, osa canon, dans mon avis photo na yo, Yvonne Étoile Saloumou, Mamba Rachel Okoko, Monde Rose, Anouchka Lie Malikassi, Tobosete Nanouch Nzaou, Sœur de Jésus, Janine Chako, voilà, vous êtes nombreux qui sont en train d'écrire. Notre team a besoin des personnes qui vont nous aider évidemment à partager cette émission. Ça ne servira à rien, chère belle dame, cher beau monsieur, que cette émission passe sans une grande audience. Je suis quand même le Saint-Marc Tabou. Dans un Saint-Marc Tabou, tête de série numéro 1. Je suis le fils de. Hein? Je suis le fils de. Et j'ai fait mes preuves. Ce n'est pas seulement être le fils de Taboulé qui a fait que je sois ce que je suis. J'ai fait mes preuves dans la télévision congolaise. Et maintenant, nous sommes sur les réseaux sociaux. Dans ce moment-ci, où tout le monde ne parle que de coronavirus, où tout le monde ne parle que de la politique, où tout le monde ne parle que des polémiques de Bafeno et consorts, moi j'essaye de sortir de toutes ces actualités-là pour nous décompresser à autre chose, voir aussi d'autres compartiments qui, malgré le confinement, a besoin évidemment que Tolo Belarayango. Alors j'ai besoin d'une équipe. Nous avons notre chef, nous avons notre coordinatrice qui est Sandy Miel, qui a besoin, si vous voyez Sandy Miel, contactez-la parce que nous avons besoin de former une armée pour pousser cette émission à aller de l'avant. C'est ça, c'est le salaire dans votre attention évidemment d'être là chaque jour à 22 h. En tout cas, le jour où je suis fatigué, je veux mettre un message que je suis fatigué, mais je veux que vous soutenir la team Makasi. Vous soutenir non seulement moi, Sandy Miel, Pulchéri Judith, Anouk, Bazé Belé, Sandra Moba et tout. Je veux que toutes les personnes qui rentrent ici, Bazala vraiment concernées à travers nos émissions. Et je demande aussi une chose, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous qui nous regardez, je n'ai pas une tête d'ordinateur. J'ai aussi besoin de vos idées. Alors, vous connaissez bien notre numéro de WhatsApp. Si vous avez des histoires, passez-les-moi. Je sais comment je veux tamiser, comment je veux la sélectionner évidemment pour vous raconter, essayer de trouver de leçons par rapport à ça. Je salue Nathalie Kanzi Giskes. Si vous voulez vraiment travailler avec nous en coulisses, contactez Sandy Miel. Nous allons créer un groupe et dans ce groupe-là, nous allons faire en sorte que l'émission aille de l'avant. Liliane Olenga, elle est très belle, elle habite en France, je la salue. Nathalie Kanzi Giskes, Sandy Miel qui a dit tout à fait dans le réalité réelle, Chansois Safi et Nols Catch. Voilà, nous sommes très contents de vous avoir aujourd'hui. Je veux juste